Rally. Bazofinga ngani. Au moins, Colombe pas, c'est un rallye. Colombe nalobi aizala bakoti bapapa buzo baoba ba13e apôtre bayaka koloba bafali pupa bayaka koloba seke bato bamesana na maloba koloba eza mpasi ndeko na ngai te ambassadeur alobaka na ye epasi oloba na esiko eloko soki ekomosalema frisompasi na oloba notiomona toyaka koloba awa ambassadeur moni rali ndenge aza bongo akomi lokola joueur oyo atie site na match moko parce que baofinga ye na se. Coach Loba nouvelle, merci. L'artiste Zakala concerne les reportés. Ah, Zakala, courage à toi, courage à toi. Courage à toi. Et coach, il y a Joe, tu as un papa Moraza Likolo, coach, tu as des femmes massées. Bah, tu m'as matimi, bah, zéla, j'arrête, s'il vous plaît. Tu as trois personnes, bah, Matiawa, Zepeke, Fali, Poupa, Nani Soussou. Merci, bonsoir Nabino. J'espère que maman on a débat sur Babordi et ça bêta Babordi. Merci. Bonsoir à tout le monde. Deuxième appel Kokitana Ntekanga Tozano Awa, pardon. Pardon, na répondre non coach parce que coach à ça la clique na batuna ba Wario la campagne ya robot ya sold out faire à ça la première date à Adidas Arena. Ça dit voilà tanto botu retourna eza campagne ba sala donc faire à ko sala sold out pour na bango etika la bonga ta ba mona mais etika la ka bongo et puis Adidas Arena ezara 8000 places à 9000 places. Merci notre batinde so ba fleur merci. Ezara itina 9000 de so betongo mobimbe ya 9000 places. Ezara 8000 eza 8000 eza match à basket tout ça mais so betongo mobimbe concert au kendara tina 9000 places. Premier jour à betango mobimba abeta sold out na 4 jours to kanga ba billet sila debe zalara pona ba wari. Débé Zalara pour na Bawario. Live qui te remet au cadeau. Et puis arena pour ba peso deuxième date, il faut déjà 95 billets, il faut déjà oui. Je veux que nous parlons père Olo bana lancer un message. Tous les Gaulois au boza, bo pe ça va cadeau et pas ambassadeur, bo pe ça Mathias cité. Ngana gladiator ba Gaulois depuis bazano na nzela wana bo pesa pa ambassadeur ndenge ba Gaulois kabeza te depuis tozaka yo topesa yo mo bana opesa no ba cadeau abotina ba auto pesa wa yo to senga ngana no pesa ngana ba cadeau na pesa ambassadeur no pesa na ça aussi ça m'a fait d'idée. Merci topesa papa Zepeke voilà. Donc nangina loba pour la promotion ya concert non comprendre batu ba mona wa faire otera ba billet concert ya dia 80% ba billet et si était kami déjà ba billet etikali batu ba koso on avait ya concert na jour moko et calé ma fille ba billet vide bozo mona ba kroki bo mona makamutuke billet zoteka mabondi mate 240 c'est quand la fleur ye kakati et puis accord arena faire au abetiango pour nous prouver bino force à faire à Betchango ça a kirlanda ba chroni fois timoro bo tchara ba publicité na ba chaîne na bino bo loba ba bilobela na ba chaîne na bino après bo robunga lobi boyo ko finga lisusu bo zwimbo na bo sali bo lobeli 2 jours 3 jours bo komi ba wata bo komi ba spiritas bo komi ba nini boyo ko finga bo dénigrer concert alaxi bino ke tour beta concert sabino et puis et ça la Zepekenyo frère nanga en tout cas ozoloba très bien maintenant na lingi o rectifier Spiritas azalakate ezalaka Wario balata kanzuto ba Spiritas ke bara 40 ba Spiritas bona ser au matin non azalakate bazalakate na Wario balata kanzuto bateki bafungoli Zenith na bango bateki 52 billets kota kuna ke nota bateki 52 tickets non ekomi 53 na tala ko na tongo ya 52 papa na kontango bien 52 loba na force babakisi oui kasi on a le bit ngana tala on a tongo lelo ekomi 53. Ça dit donc boire au loba mangamba faire été so bwana poids ya faire été
faire un niveau na bino on a besoin d'aller na ba on a besoin les na ba chaîne na bino te Babylone na bino ba congolais pour bosalele ba biblo bibolo bo bino boye dai fait bino batu botondi ça y concert bon mon c'est un artiste communautaire, c'est un artiste normal faut travailler na bango. Fali batu tout artiste congolais nyoto baba parce que soko international que no beta concert na Chine bandi mabino ba chilien baya bino biso tout aux années moko artiste papa Gims a champion du monde ko compara Gims na ma na biso ama beta na Chili te papa abeta partout akobeta si abeta na ba Inde abeta na ba ni bino Chili Jarul attention exemple na ebisi bino ke soko international bato ba mi beta ka tolo na ba international pour na concert na bango to mona ka biso na biso ba congolais to lo balinga soko international ke beta na Chine ba chinois baye oki obeta na Australie ba australien baye oki obeta ni international rabongo tong ba international ba geno obeta bata mboka nande ba yake za ba communauté te biso tout obeta ba concert communautaire ba kosa binote to ke na Stade de France au mona congolais na congolais bomo donc tu seras surpris mec, tu seras surpris. Après plaisir à toi ça ningobi to kokende na Stade de France d'Otozana yo merci frère. Oh papa toza ngala golo amenaza congolais ambassadeur na ina tuno question mo oyo tozoyo kango na ezolo ba mwa mingi avant ba ndeko na biso Fali Poupa zo parole parce que golo ou toujours faut pe ça Fali Poupa pe parole 01 na ina tuna coach on répondre un peu vite fait toujours cap selon ba information qu'ils ont ba billet oyo et vous pesa mana ba association la concert il y a les 2 et les 3 est-ce c'est vrai que ba billet vous pesa mana ba association tout ça vrai merci. Bon après moi j'ai pas cette information là mais je sais que dans l'industrie musicale donc dans l'industrie du spectacle il y a coach loba lingana pardon ba tout ba so ba yo comme loba en fait n'a pas d'information dans ma Makamboto Lobaté parce que je n'ai pas des éléments fiables ou j'ai pas de preuves à brandir par rapport à Makamboto Loba. Mais je sais que dans l'industrie du spectacle, il y a Otobeni comité dans Nazar, pardon. D'accord. En fait, dans l'industrie du spectacle, il y a baté carbabillet n'a pas association baté carbabillet n'a pas communauté d'entreprise on va plus ça on va pris et après pour il y a concert à Fali j'ai pas des éléments j'ai pas de preuves donc je peux pas dire des choses que je ne maîtrise pas tu vois bon, ça c'est une appréciation voilà ça c'est une appréciation ambassadeur père zo comprendre pas si manipulation zo uta il y a faire alingaka zala nango mais il fallait je sais le pourquoi na tuni ba question donc on a pas dans ça les forces samedi na za na papa Buzoba na za na coach Mathias na za na 13e apôtre na za et 13e appel na za la paix na rallye Mobutu samedi vraiment à partir à 20h déjà temps tout banda ko animer tito komara pour ça les forces vraiment tous en abilo parce que question oyo toujours quand ils ont circulé mingi na ba association exactement ba billet ils ont na ba association oyo ba kopesa batu pour na concert wana ouais donc ils allaient une association na biso to vite donc bopesa mai kananga because ambassadeur ils ont na McDonald's ce McDonald's ba pesio selon ninga na okeli ya pona ba ninga ba masanga ba na c'est bon bodot c'est bon pas de m'appeler Sinati ouais na lobby te ba pesa ba appelle moi c'est bon m'appeler Sinati pourquoi non exact question musique les autres na ba lobby na lobby te ba badi ko pesa ala modérateur fona tout na bango ba question ezo pona ba ville na ba association ezo pona ba ville association ni ya France et pona ba ville oyo pesa ba donc Jarul Jarul yo kanga na lobby boy na lobby te ke bazo bandi ko pesa ngala lobby boy na zana baninga bazalaka na Sevron Bodot merci c'est bon ils ont ba McDonald's bani tout ça mais non ba bandi ko pesa c'est bon c'est bon McDonald's la moko Burger King la moko ba ko pesa ngo wapi makamu nzoba c'est bon merci tokangi parenthèse wana Fali Poupa fungola micro après to joa nani susu après Fali to joa nani
Assisa moto. Fali pour aloba yo bonsoir ndeko la biso. Après Polydor. Polydor tu m'as coûté intervenir en fait j'avais écouté Eloro Moro Mathias Alobaki en fonction à configuration à faire. Voilà Warrior. Déjà en fait moi déjà nazo soutenir version à Mathias pourquoi parce que aujourd'hui Adidas Arena OFR Abetaki il a eu le soutien entre-temps, Togolobaya, chroniqueur de musique. Et par contre, Nayoki Mousse Zep, je crois, qui a dénigré les chroniqueurs de musique qui ont soutenu Ferré. Moi, je pense que si aujourd'hui la billetterie traîne, c'est parce que Marc Tabou ne sont plus avec lui et d'autres chroniqueurs. Ça, on doit vraiment se le dire. Parce que ça qui est Maman Nakwa, qui a joué les deux concerts là. Question qu'on a retrouvée. S'il vous plaît, Bokangaba micro Toyokaye, ceux qui m'ont cher aux ala papa, Bouzo, Toyebi que vous allez beaucoup répondre. Boyokaye, après, beaucoup répondre, s'il vous plaît, merci. Donc aujourd'hui, artiste Nabiso Ferré, azo souffrir na côté wana. Parce que, bateau, sala, tchaki et poids, négligé en fait. Voilà pourquoi la billetterie n'avance pas. La billetterie n'avance pas jusqu'aujourd'hui. Donc, configuration, il nage autour de 9 et 10 000. Ça, c'est ce qui est juste. Et entre-temps aussi, on a problème, il y a un visa. Et même, il y a des rumeurs qui circulent que à cause du ministère de la Culture, il y a quelques visas. Parce que concert Afrique du Sud peut rater pour manque de visa. Donc là, je ne sais pas... Ça va se passer comment? Si elle rate encore un visa, on ne sait pas ça va se passer comment. Nous sommes pratiquement à 3 semaines de l'événement. Et pour un artiste comme Ferré, c'est pas bon. Lobby orchestre, c'est un avion. Orchestre, première délégation, c'est au Banda Lobby. Au Kitana. Ma benne a vu Nora Bongo va Gouloa. C'est parce que nous avons dévoilé. C'est parce que nous non, pour répondre des Tika et Tika Aloba. Vous aimez toujours mettre votre artiste dans les problèmes. Les Gaulois, c'est ça en fait. Bolinga Gotia, artiste avec Nora, ça va problème. Borobeta na France, Borokita na Grèce. On verra qu'il n'y aura aucune délégation qui va venir demain. Arrêtez de faire ça. Merci. Et quand tu fais sur parole, avant, tu vas répondre. Borobeta na France, Borokita na Grèce, Bozo Lobapé. C'est la honte. Borobeta na Grèce, papa. Jaroul, n'a pas sur zone à Liboso. Bonsoir, problème. Bonsoir, papa. En tout cas, bande koto za mikolo makasi na osu parole na de papa mutumote alobi awa. Sécurisez live s'il vous plaît, cadeau, merci. Oza Warrior, oza Sprintas, oza nani kangamba na zero ba makamnanga. Non, retirez terme wana carton, retirez parole na yo. Retirez parole wana comme ça sombanga s'il vous plaît frère. Comme ça va tombanga. Merci vous. Enfin, Kiti, ça un manque de respect. Ça manque de respect, frère. Excuse-toi, frère. Retire parole, excuse-toi. S'il te plaît. Avance à Bordine à retirer. Avance à Bordine à ma paix. Et s'il Jaroul a fait qui parle. Responsable, vas-y, ils ont manqué mon respect. Jaroul, s'il Kanga Miko a retiré parole. Merci. Merci, frère. À tout fin à rater, s'il vous plaît. Ambassadeur. Oui. Toujours. Merci. Papa, pesa argument na yo. Voilà, yo wana les toyo kayo kotala kwa morali ya salite. Pression na oza na ngoti gilanta na lobana so la bona kita. Merci. Oui na kanda au niveau na kanda. Toyo za bagolo kamba yo ka Jaroul to l'exa minute s'il vous plaît. Toyo kaye. Pas oza magolo te. Vendredi batumi suba sala ba pour ça ba yo kabiso. Bon. Ah bo so la na ya dato te abo so na vampire. Ok. Au code 16 ya Sama Bele. En tout cas, yo na comprendre maboko. Bata Sama Bele wango bakoti. To yibagena. Bana faire. Bosambwe. Allo baboué. On a concert na biko. Atunio so bazan error. Do ba voisin nio so wali concert na biko choué. Bazan déjà échec au basu déjà. Bazo Banga, les padres à quitter l'équipe
complet aniata ako arena apanzango abukango ayemba ba micro pasula ba mire wana nyonso panzana po bazanga eloko oluba eloko ngana koluba toujours ezalaka affaire eso azobeta concert nde tomona bapanel ezobota mapamba pamba mpona kosala badiscussion na bavante nini babie na ye mais bato mosusu bazoteka babie awa tozomona yango te bazomata te mpona lobaki oyo ya biso toteki ekomi boye ya bino eteka makini ya biso tozoteka ekomi ya niveau boye bazolobela yango te kaka ya fere fere aza local fere ayebani te fere ayebi koyemba te fere aza na succès te kaka fere na bomata na bapane bolobela kena azoteka te wana fere owa bino po bobeta lisolo na oyo na ero fere bobeta lisolo wapi epase fere c'est des nièces, papa, papa, dans le Bibia, protéger aux salons. On a besoin de comme le banoté. Quand on dit bon fait c'est là bas longe ah ouais donc faire oyo il y a bilanga loye mais papa vous faites faire what on a un succès que une belle le na héros. En tout cas ce que dit que faire dans un succès et dit que mbaté a dit le côté ce que aux adversaires dit que non au lingaka musicien na yo otia na place à bateau donc na sika ba bunguna boy bataka ba panel na bango esika ba kon ba sala ba discussion na bango ba lili wen oke na komata kuna to solo na ba anglais na ba portugais na ba chinois biso toza ba congolais otika la biso faire na biso local otinga e France ati na bete la biso musique na bande ko na biso ba na France ba na Belgique ba na Angleterre ba na Islande ba na Norvège ba na Suède ba na ba finalement ba kende ba ke la musique na biso aux en attente que tout matarato le baga faire ça la beauté en tout cas na buto na c'est pour les Gaulois ne sont na quatre panel ozo landanga et le somba ba billet sombela ndeko billet somba billet na omo quand sombela papa wana casino ko ba na kasuku que les na concert équipe de na France mobundo équipe complet mutu moko otikala mutu moko otikala babiloko nyonso oyo ya ba double onotela papa ya banzela si tokati yango biso bavampire tokotelaki yango na mino ya milai tokati yango wakopesa fe la tour toke pine toza deja na babiloko tokati ana na tante nakuta na panel napesela motu mo benoi na bafaso mo boye nga nayebi ke ye moka dada moto abana defa na tanga ata wana te nga na vampire pesa vampire donc aza wana tout ayebi ke aza gumba gladiateur na live azolanda nga ende kosomba billet ya papa herve concert kala mingi te bamilisien a partir alobi deya babando bayela nzela libisu bayela nzela ya mapata bayela nzela ya mai bayela nzela ya mesi omemaka na kati ya France ebakeke obeta concert bokende bosomba babillet après les 5 nango tokoya tosololi nafuni motu te naboyi nabimisaki vampire na nga motu nyonso atikala na somo na nga merci beaucoup azala kimia asala makambo nde alingi merci beaucoup vampire merci motu te nga naotekaka artiste na nga na ndenge mo yabe en tout cas butu malamu nga mpe nayela na ndenge na nga merci beaucoup frère merci vraiment zela toyoka Polydor après tozongela coach dans 10 minutes dans 15 minutes au 4 à 10 à 10 minutes à 15 au 4 Polydor bonsoir la famille ya bandeko balobi ebele me balobi bien te omoni ebandelaki ndoki ezalaka osala makambo mabe na bino ozolatisa yango baninga wana ese ebandelaki ndoki naoki ndeko moko alobi héritier ateki soki 42 billets première fois namona na Congo musique esali solde basali solde ya babillet po ezotekama te pere na Afrique du Sud ateki azwi place ya 1100 billets 1100 places ateki soki 45 billets ateki 14 billets ateki 14 billets akosi ke azwi hémorroïde po bapusa concert mais boza bato ya liboso ya koleka na bapanel bo banda kotuta place oyo
auto sala makambo normal eza soni lelo na kilelo nde tolo bala kilelo boy orchestre ya Ferré oyo eza na 30 ans de carrière bazokende poto na nzela ya Espagne bazokende poto na nzela ya makolo nde toswana bino boy ya ilus Marc House batalisi déjà nzela oyo baokota bokula na kilelo oyo Patrick Beckham omema orchestre na baoki baoso ya vote oyo asa spiritas amati po balobai na baspirito oyo ngala mati po na yoki bakoti ba spiritas ane spiritas na banda kolanda bino na se neti bato nyonso na yoki bato moko sentiment ndeko kanga micro ko zala respect ngala banda lobata toyoka ye c'était pas bino mo bangala banda lobata osinga te toyoka merci Loba continue ndeko sentiment ya maloba ematie a touché orchestre le rôle la team Wata et orchestre Ferré et rokota la team Wata 85 000 fois parce que biso to kendara poto na aéroport Anjili bon aéroport Anjili baya basali mulongo ba mati baki jamais oyoka idée que non ba misusu bakota na nzela Espagne bakota na nzela Zambie biso za la bongote to voyage normal. Mais bango ba orchestre oyo Ferré annulé concert yo kana no concert Afrique d'ici ba annulé ngo ba chargé en communication na mora lobi que président doit que moroïde mora lobi ba pimeli biso visa mora lobi donc muto ya na ba vection na bango wana sa orchestre ki bo sala makambu na niveau na bino la team Wata eza na niveau na bino te ndeko na ngai ambassadeur première fois na yo oromona concert na système ya Ronaldo depuis Ronaldo na mondial ya 2000 combien vous rappelez nga oh yo bolo baby quoi faut Ronaldo katara ya katikati ya 2002 première fois to remona concert basali système ya Ronaldo to remona yango na concert bazobeta Accor Arena baoteka babiye na bango ndenge nini omoni nombre ya bato basalaki na carnaval omoni nombre ya bato bazalaki na carnaval na bango basalaki wana bango nde mobondo nde yango wana ambassadeur so asiso loba pesi ngana loba na tirer na question na retourner question moko tika ezepeke no pardon tika si sanga na 1 minute 30 secondes bokata ila si ça za si sanga na ozwaye vous comprenez donc nombre ya babiyo basombaki ya première vente wala ndi bagolo batikala bato awera balongwe bato ajibe balongwe bato akofi balongwe nombre na bango nde batikali le reste eza mama kingani asangisi mbongo na yaki asombi 5 biya bombi intel asombi 5 toromona yango le jour ji batikali na 2 semaines bakosela mukolo makambu te problème oboza nango so nga nazaki na place na bino na lingana kanga munoko to sambela nzambe jour ango to sauter elongwa le 4 ko maramba mo le 6 parce que les 4 wana to kosala bino ba live to kosala 3 semaines ya ba live ya concert na bino to kosala 3 semaines to robanda ko seka bino pendant 3 semaines bozo mata bo profiter bo mata bolo ba makambu nyonso o esengi bolo ba pour les jours wana bokolimwa na ba panel nazaki na posa ya romata te ndeko na nga elengi ya maloba akotsa biso ba spiritas to sali bino ni na makambo osola awa merci frère Zela merci c'est bon Zela ozo à 13e appel alinga tuna yo question nani papa buzo batuni na prenga na